topesi bino banso mbote ba nyonso baye na ba nyonso baza na singa na mokili mobimba na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Esali biso pasi ezali mpe lisusu mpo na biso banso momekano monene. Nzambe na nguya oyo aza bisika biso azongisi na ndako na ye molingami na biso. Ezali Nzambe asalaka libunga te. Nyonso etambola bobele na bolamu na biso. Makanisi na Nzambe eza ya biso te. Ezali mpe banzele ne mpe nzela na biso te. Mosali ya sembo mpe ya bwanya asali musala 60 ans na motindo na Nzambe. Mpe atatoli mpe liloba ya bule ya Nzambe na mbula tuko mibale na mitano na esika oyo na Zurich. Kozanga lotomo ya nguya ya ndeko Frank mbele tulunga kozala biso banso awa te. Akokisi musala na ye. Kolo na mawa atiki musale na ye kokende na kimia. Kolo asala pe biso malamu. Kolandisa liloba na ye na suka na tango na ngolu azali na kati na kosilisa mosala na ye na kembo. Liboso ete tosambela nalingai kotanga likomi ya libondisi na molongo na yambo Apocalypse 21 molongo na yambo tina musambo. Pe namoni lola ya sika pamba te lola ya liboso na mabela liboso elimwaki pe yango pe eza kozala sute. Namoni kokita pembeni na Nzambe engumba ya bule ebongisami pona mwasi na libala. Pe na yoki mungongo na lola talani mungombo ya Nzambe na bato akofanda na bango pe bango bakozala libota na ye. Nzambe ye mei akozala kati na bango molongo minei. Akopangwisa biso bapinzoli nyonso. Amen. Pe kolelele kozala susu te, matanga te, pe bapasi te, pote makambo akala ese limwe. Molongo mitano. Kasi oyo afandeki likolo na kiti na ngbende asali makambo nyonso sika. Akomi maloba oyo ezali ya sol. Molongo mutoba alobi esalami nazali ebandeli pe suka na oyo aza na posa komela aya na liziba ya mai amela yango ya pamba. Bolonga sambo oyo akolonga ye akosangola makambo iye pe akozala mwana na ngai. Amen. Tikino na ngonga oyo malobo ya mutuya ezali malobo ya libondisi molongo minei pe akopangwisa bapinzoli na biso banso akosala mpe mpo na biso. Liwa ekozala te, ekozala pe matanga te,
ata kolela il n'y aura plus de douleur. bampasi mpe kozala te Première chose. pamba te makambo na yambo esi elimwe Et ça descend au vainqueur. ezali Trouve racheté par le sang. mpo na balongi Il est écrit au oyo verset basokolami na makila ekomemi na molongo ya mosambo ete apocalypse 21:7 qui vaincra oyo akolonga héritera de ces choses. akosangola libula makambo oyo Serait son Dieu, mpe nzambe akozala nzambe na ye sera mon fils. ye akozala mwana na ngai Quelle assurance, oyo litinga nini oyo espérance, elikya nini oyo vont porter dans nos cœurs oyo esengeli tomemaka na mitema na biso la gloire éternelle pamba te c'est promis. nkembo ya libela elakami biso Nous allons prier tokobondela et nous nous levons pour cela. mpe totelema mpo na bongo Seigneur, nkolo Dieu Tout-Puissant, nzambe na nguya Créateur du ciel et de la terre, mokeli na lola mpe na mabele tu as achevé ton œuvre de création, yako osilisi mosala oyo ya kokela achevé seul sasa yipi ton œuvre de rédemption. olingi osilisa na oyo ya yo Nous venons ya ngolu et nous ne saurons jamais assez te remercier. toko kolemba te kozongisela yo matondi Nous te remercions tozozongisela yo matondi permis de déposer auprès de toi le lourd fardeau qu'il a porté toute sa vie pour ete l'Église et ndenge opesi ye mokumba pour pouvoir. oyo amemaka bomoi na ye mobimba Seigneur, mpo na kotalisa biso kolo nous sommes venus toye d'espérance. na elikya Pardonne-nous nos manquements. limbisa biso mabunga na biso Seigneur, kolo nous avons besoin de plus de toi. toza posa koleka na yo Et nouvellement, que ton esprit vienne na, sur na molimo malamu chacun d'entre nous moko na biso et qu'il te glorifie aujourd'hui au milieu de nous. akomisa yo lelo kati na biso Que tes promesses Nabi- s'accomplissent en chacun na d'entre nous. ete bilakano ye ekokisama na moko amen Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. matondi ezongisama na nkolo Toujours nous glorifier de la grâce de notre Seigneur. nyonso mpo na kokumisa na ngolu na nkolo na biso Ce matin, nous sommes très reconnaissants na ntongo na lelo mpe tozongisi mpe matondi mpa nzambe et pour son amour. mpo na bolingo na ye mpe Le compositeur de cantique, lui aussi, ne cesse de l'exprimer. Oh, combien merveilleux, oh, combien merveilleux. boni kitoko boni elengi bolingo na nkolo Nous pouvons être infidèles, mais lui, tokoki kozala tozangi sembo kasi ye azali bobele sembo reconnaissant mpo na bongo tozozongisa matondi epa na ye dans nos faiblesses, kati na botao na biso toujours dans toutes les situations de notre vie. na bomoi na biso nyonso na bomoi na biso ye azaka na mawa Je voudrais lire les paroles de Dieu tirées du prophète Ésaïe. nalingi kotanga liloba na nzambe na mokanda na Ezayi 12. Ésaïe chapitre 12. Ezayi molongo na 12. En vérité, na bosolo Dieu est mon salut. nzambe azali lobiko na nga nasukisami mpenza Amen. nakobanga eloko te Car amen Dieu le Seigneur pamba est te ma force. nzambe nkolo azali bokasi na ngai Il est devenu pour moi un sauveur. asi akomi mpo na ngai mobikisi na ngai molongo ya misato Avec joie de l'eau aux sources du salut. tokopunza Dans ce jour-là, tokotoka mai na esengo louez le Seigneur. na liziba na mai na mokolongo tokoganga nzambe na biso akumisama Grand de ceux mpo na misala ne minene que son nom est élevé. na nkombo na ye etombwama Seigneur. Et nous pouvons dire que cela sera fait connaître sur toute la terre. wana tokoki koloba wana ekoyebana na mokili mobimba Et ainsi nous sommes reconnaissants. tozongisi matondo Proclamer parmi tous les peuples ya kotatola na bato banso liloba na ye et ce qu'il a dit na oyo alobi dans nos jours. na kati ya mikolo na biso oyo Verset 6, molongo ya sambo Ésaïe 12. Ezayi 12 molongo ya sambo Joie et d'allégresse, habitants de Sion, boponzwaponzwa na esengo bafandi ya Siona Saint d'Israël. Amen. mpo na mosantu na Israele Habitants de Jérusalem,
bobobele kaka bafandi ya Jerusalem te na biso pe lokola balingami tolingi kusepela na konganga na esengo mpona nkolo na biso tobonzela ye kembo pe lukumu tozongisi matonde epa na ye po ete topusana pe pembeni na ye na esengo na liziba na mai oyo ya bomoi azala na biso tobondela elongo oyo asembo Nzambe na ntongo na lelo tokoki koganga na mosali na yo Ezayi solo solo Nzambe azali lobiko na ngai yo fongole biso lobiko ozali nyonso na manso mpona biso na bosukisami mpenza naza na esengo na kobanga eloko te pamba te kolo azali bokasi na ngai kolo olingi ozala yango ozala pe na mitema na biso mpona biso osi okomi mobikisi ofuti talo oye ozwi mpenza lisikoli mobimba kembo bolamu mpe masonzoli na kombono kitoko kolo toza pe na esengo mpona komitelisa liboso na yo mpona kopesa yo lukumu mpona komonaka liloba na yo kokokisama na makambo ya mipokamo oyo esengeli eyebana na mokili mobimba nde boye esengeli yango ezala nkolo na biso lukumu epa na yo na komona ete na ntango na biso oyo sango na yo eye epa na biso epa na bato ozobenga bango mpe lelo ozokangola bango na masumu na bango mpo otanga bango kati na libota na yo ozali mpe na batindami na yo ozo mpe otinda mpe lisusu tozongisilo matondo nkolo na tina ete oza kati na mosala ne oza mpe na biso na ntongo na lelo mpo na koloba pese biso ngolo mpo na koyoka pesa biso ngolo yango na nguya na kombono ya bule tokoki kosala na biso moko te tozotombola miso na biso epano na elikya nyonso olongola oyo nyonso tokoki kobebisa ete yosala na biso mosala tobondela bongo na kombo na Yesu Kristo amen. Matondo ezongela bele pa nkolo boye na ngaka tatola liloba kolo maloba oyo alobaki ntango azokomitala esepa bana na ye na Jean 19 ezaki eloko ya kitoko ya komona kolo kokokisa maloba oyo alobaki na basakoli na ye mpe na koyeba ete basakoli oyo mpe bazokende mpe na kimia na boloni ya boyengebeni nakanisaki na pokwa nakanisaki na mobembo ya suka na lolenge ya mobimba eke kolona elonamaki mpenza mpe ya kulukaka kimia na kosalelaka mayele na yo te mpo na kokotisa nkokoso
liboso oyo ezosangisa biso ce que nous avons en commun, oyo toza nango biso banso de ne pas écouter certaines choses, teke koyoka te makambo mosusu mais dans la foi et dans la confiance. kasi na kondimia na komikaba pe mobimba Et tous ceux qui sont de la vérité, na bao banso baza ya solo tôt ou tard, ata ndele si par ce qui est, ce qui leur a été destiné bakosimbama na oyo bakanaki mpo bayeba epa na nzambe à exister. nzambe akokisa C'est une chose que nous pouvons aussi observer particulièrement dans le ministère du frère Branham. tokoki mpe komona yango na lotomo ya ndeko Branham Pas de prédication dans laquelle le fait de vouloir avoir raison, azalaki na mateye te oyo alingaki alakisa ete azwa raison na bato te mais il a simplement, frère Branham, apporté un message ndeko Branham qui base de l'amour amemi bobele sango oyo ya bolingo qui a fait naître quelque chose sango oyo en tous ceux ebotisi na baoyo nyonso to bayoka yango de tout cœur ce qu'il a dit. En ces jours, bolamu nous avons en effet le souvenir de na nos mikolo oyo tozali na souvenir ya ndeko na biso et c'est bien la preuve de l'amour divin. yango nde solo ndakisa ya bolingo na nzambe L'amour de Dieu bolingo na nzambe a été manifesté emoni en ce qui s'est abaissé emonisamaki jusqu'à nous, na lolenge te ye amikitisaki tie kino epa na biso rétablir le pont, eke atia gbagba la communion. aluka boyokani Et ce matin, na ntongo na lelo en toute hâte, j'ai lu 2 à 3 passages bibliques de l'Ancien Testament. natangi 2 à 3 passages bibliques ya Ancien Testament Nouveau Testament. mpe mibale ya Nouveau Testament Dans le Psaume 34, na Psaume 34 Psaume 34 il est écrit, ekomami boye au verset 15. na molongo ya zomi na mitano 34, verset 15. Psaume 34 molongo ya zomi na mitano Éloigne-toi du mal. ntango mosika na mabe Cherche la paix lokani kimia là. Au verset 19, na molongo ya zomi na libwa est prêt ses cœurs brisés. nkolo aza pembeni na baoyo mitema na bango etutani Ceux qui ont l'esprit abattu. oyo baza na molimo etutani Ceux qui ont les yeux abattus. oyo baza na molimo etutani Et ensuite, dans le psaume 85, na Psaume 85 l'une des plus merveilleuses promesses oyo ya kitoko koleka na elaka devait arriver à Golgotha. oyo esengeli ya na Golgotha Nous lisons à partir du verset 8, 85 85, na molongo ya mwambe verset 8. Ô Seigneur, o nkolo fais-nous contempler ta bonté, tika te totala bolamu na yo ton salut. mpo na lobiko na biso amen J'écouterai ce que Dieu le Seigneur, nakoyoka oyo nkolo nzambe vérité, aza koloba la bénédiction à son peuple et à ses fidèles. oyo kopesa lipamboli na libota na ye na bayengebeni na ye Ne retourne pas vers la folie. bongo nazonga na liboma te Verset 10. molongo zomi En vérité, son Non. salut est proche na bosolo de ceux qui le craignent, lobiko esi ebelemi afin que sa gloire mpo te habite dans notre pays. nkembo na ye efanda kati na biso Grâce, verset 11. Et la fidélité molongo zomi na moko se rencontre, mpe bosolo que la justice etutana et la paix na kimia s'embrassent. eyambana Jusqu'ici, cette parole, ou peut-être encore le tikino verset ntango mosusu molongo ezolanda la fidélité germera de la terre. bosolo ekobima na mokili na boyengebeni Regardera Dieu des cieux.
ekotala bobele na likolo anglaise, il est dit na ndimbola ya angelese elobami que la grâce et la fidélité s'embrassent. ngolu na bosembo ekoyambana ngolu S'embrasseront. na bosembo ekoyambana Et la justice et la paix pe boyengebeni se rencontrent. na kimia ekokutana. Dieu a fait tout cela. Nzambe asali masi wana. Maintenant, nous devons comprendre Sasa hivi tesengeli tososola que nous avons été placés dans cette œuvre de Dieu, totiamaki na mosala oyo ya Nzambe que nous sommes l'œuvre de Dieu. ete tozali solo mosala oyo ya Nzambe. Nous l'avons dit assez souvent, Tolobi yango mbala na mbala. pas seulement du plan de salut de Dieu, Tozali kaka na mwango na lobiko na Nzambe te, me toza aussi une partie, tozali pe eteni ya mwango na lobiko ya Nzambe. et ça aussi, Wana pe nous sommes eza solo tozali le plan de salut divin. moko na mwango na ya bule. Combien qu'est-ce que Dieu inclut dans l'ensemble de son plan? Oyo Nzambe azokotia kati na mwango ya lobiko na ye, L'ensemble du plan de salut na mwango mobimba ya lobiko na Nzambe baponami na ye. le cœur de toute la rédemption, Motema plan de salut, ya lisikoli ce sont mobimba na Nzambe ezali nde basikolami na ye. compris cela Tososoli yango et que cela est devenu pour nous une révélation divine. wana ekomi mpo na biso bofongami ya bule. Nous avons été secourus. Tosungamaki. Nous savons qu'il ne s'agit pas ici d'un enseignement. Toyebi ete awa etali likambo ya malakisi te, Dieu fait na ezali bobele na oyo Nzambe aza kosala, et avec aza kosala na biso pe kati na biso, et ce qu'il veut encore faire. pe oyo ye Nzambe alingi pe kosala 10. na molongo ya zomi. Vérité, son salut est proche. Solo lobiko na ye ebelemi, La crainte de Dieu pe bobangi na est le commencement Nzambe ezali ebandeli. et la crainte de Dieu. Bobangi na Nzambe Commencement de la sagesse. ezali obandeli na bwanya na Nzambe. Toute sagesse qui n'est pas entrée dans la crainte de Dieu. Bwanya nyonso to oyo ekoti na bobangi na Nzambe te, Tout enseignement matei nyonso n'a pas été fondé dans l'amour. oyo esalami na bolingo te, na bobangi na Nzambe te, Bénédiction. ekuna mapamboli eza te. Mais ici, nous avons lu Totangi notre Dieu, Nzambe na biso la bénédiction. azo tatola lipamboli, pe lipamboli yango Elle n'a pas seulement été proclamée, etatolami pamba te, elle est venue en Jésus-Christ. eye na kati na Yesu Kristo mobikisi na biso, Ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. oyo basakulaki na Ancien Testament, Ici, dans l'Ancien Testament, oyo ezali lokola lisakoli na boyokani na kala, ekomi bosolo na kondima na sika promesse. na bilaka. Puis Genèse 3, verset 15. Genèse 3 verset 15 3, verset 1 ont été donnés en référence epesemela biso, et sont devenus des réalités divines. ekomi bosolo ya molimo mpenza. Ici au verset 8, Na molongo ya mwambe Seigneur, kolo contempler ta bonté. nalingi komona bolamu na yo. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Wana ezalaki na kondimama na kala, Et dans l'Ancien Testament, ezalaki na kondimama na kala du peuple de Dieu et de tous ceux qui attendaient le salut. libota na Nzambe na bao baso baza kozela lobiko na Israel. Sans écorcher ce verset, nous pouvons dire en vérité, Seigneur, tu nous as fait voir, Toki koloba na bosolo nkolo, Seigneur, otalisi biso sol, donner ta grâce. opesi biso ngolu na yo. Seigneur, Kolo tu nous as accordé opesi biso salut. lobiko na yo. Nous devons comprendre. Esengeli tososola Et cela par révélation divine, wana na bofongami na Nzambe, non pas avec l'intellect. eza na mayele na bomutu te. À chaque fois
ezali te ke ntango iso tozongaka tokei tozozonga non révélation qu'il s'agit d'une œuvre accomplie ezali nde mosala esalami qui nous ont été promises dans la mosala elakamaki na kondimama na kala lelo oyo ekokisami venue réalité. lelo oyo ekomi solo Alors, chacun peut se réjouir de tout son cœur. moko na moko akoki kosepela na motema na ye mobimba Ô Seigneur, o nkolo contempler ta bonté tikani natala bolamu na yo mpe namona lobiko na yo lelo mpe lisusu dans ton cœur. lobango na motema na yo Dis, Seigneur, loba nkolo contempler ton salut, nakoki komona lobiko na yo reçu ta grâce. mpe nazwi ngolu Seigneur, nkolo tu m'as secouru. osungi ngai Cela doit devenir une certitude. esengeli ekoma bosukisama mpenza na kati na motema mpo na yo moko Ta grâce. na nzela na ngolu Dans le verset 10, na monoko zomi son salut est proche. lobiko na ye ebelemi Cette crainte de Dieu kobanga oyo ya nzambe n'est pas une crainte qui conduit à ce que l'on se cache, non. ezali kobanga oyo ezokamba moto ete abatama te Un châtiment, mais un respect kasi limiemia doit avoir pour Dieu, le Dieu saint. oyo kozala nango mpo na nzambe oyo abule La crainte kobanga de Dieu. ya nzambe Dans le verset 10, en vérité, na bosolo est proche, lobiko na yo ebelemi afin que sa gloire mpo te habite. nkembo na yo efanda Verset 11, molongo azomi na moko afin que la grâce et la fidélité mpo te ngolo na bosembo ekutana boyengebeni s'embrassent. na ngolu na yo bayambana Quelle parole puissante. liloba nini ya nguya boye Je ne sais pas, il me semble que nous le lisions aujourd'hui pour la première fois, na ezomonisama mpo na ngai tootanga yango mbala ya yambo mais mpo na ngai cela est écrit depuis longtemps dans la Bible. kasi ekomami bakala na bibilia Cela n'a pas été écrit hier. wana bakomi yango lobi te Cela a été proclamé, cru, expérimenté depuis longtemps. batotolo yango bandimi yango babiki yango uta kala De la même manière que les prophètes et les hommes de Dieu ndenge moko ont prononcé basakoli na bato na nzambe batatoli makambo yango elles sont devenues des réalités. ekomi solo ya nzambe mpo na biso Amen. amen Dans le psaume 122, na psaume 122 elobami je lis à partir du verset 1 na kotanga banda molongo na yambo et ensuite le verset 6 et 7, mpe molongo ya sambo ya motoba mpe sambo peut-être jusqu'à la fin. ta mosusu na suka 122, psaume 122 molongo na je me yambo réjouis quand on m'a dit nasepelaki dans la maison ntango bayebisi ngai nakende na ndako na nzambe se tiennent dans tes portes, Jérusalem. ete ye azali na bikuka na ye ya yerusaleme Et je ne veux pas lire plus loin, vous connaissez ce psaume. nakokende mosika te boyebi psaume yango Verset 6. molongo ya motoba À Jérusalem, des salutations de paix pesa yerusaleme bambota na kimia à ceux qui t'aiment. na baoyo balingi yo molongo ya sambo Règne kimia efanda le repos dans tes palais. na kati ya ndako na yo Verset 8. molongo ya mwambe De mes frères et de mes amis, mpo na ntina bandeko na ngai de souhaiter la nakoki bobele kotombela bango kimia du Seigneur notre Dieu. na ndako na nkolo oyo nzambe na biso Demanderai nakosenga toi mpo na yo la bénédiction. lipamboli Quelle pensée merveilleuse. likanisi ya kitoko nini boye Jérusalem, yerusalem la ville de notre Dieu. engumba ya nzambe na biso Peuple de Dieu. ya libota ya nzambe Portez les promesses. oyo bamemi bilaka A cru. bandimeli yango Le peuple qui a été digne libota oyo elonga be de voir les prophètes mpo na komona basakoli en son sein. na lolenge na ye Voir finalement l'accomplissement. mpe komona mpe bilaka na maloba na bango Verset 6. A apporté à Jérusalem la salutation de paix. memela bango bambote ya kimia Salut à ceux qui aiment
pesa mbote na baoyo balingi Nzambe. Ce n'est pas un sens unique. Ezali bobele lenge moko komonela te. De la même manière, Ndenge moko pe nous biso pe aussi l'aimer. tosengeli pe tolinga ye. Il nous a cherché Ye aluki biso et qui a fait de nous sa propriété akomisi biso baoyo ya ye de nos ya ye mei à la louange de sa grâce. na ngolu na kembo ya ngolu na ye. C'est 1, nous avons lu Psalm Psaume 122. 122 molongo ya mbo totangi On m'a dit, allons, esengo nazwaki na motema ntango bayebisi ngai tokende na ndako na Nzambe. que celle de pouvoir se dire l'un à l'autre Esengo dans la maison du Seigneur, ya koloba na moninga na mosusu tokende na ndako na nkolo glorifier sa grâce, tokumisa ngolu na ye. bénir. Et nous bénissons mutuellement. Epi topambolami biso na biso pe Question de paix. mpo na kimia. Et tout à l'heure, j'ai lu dans Jean chapitre 20, Na ntango na Jean chapitre 20 kolo alobi la paix soit avec vous. kimia ezala na bino. Portez ses mains, et ils furent dans la joie. E bamonaki ye basepelaka. Qui ont la paix avec Dieu, Banani baza na kimia na Nzambe. et ils sont réconfortés, Bango sont dans la joie. basokisa basepeli baza na kati na esengo. La paix avec Dieu pénètre mon âme. Ndenge mondimbo elobi ntango kimia na Nzambe ekotaka na motema na ngai. Amen. Combien de fois aurais-je pu mordre à l'hameçon Mbala- parce que des questions ont été posées. mbala boni ndenge Je savais nakwei na mbeba ntango mituna batunaki ngai awa la discorde. oyo ezokobota kokabwana. Ceux qui ont la grâce Baoyo baza na ngolu de Dieu ya boso ya Nzambe et cette paix de Dieu. baza na kimia oyo ya Nzambe. Amen. Verset 8, Molongo ya mwambe Psaume 122. Psalm 122 Je dis, mes frères, mpo na tie na bandeko na ngai je veux te souhaiter, ou je veux demander na kotombela yo de souhaiter na kosenga mpo na yo à cause de la maison du Seigneur. mpo na ndako na nkolo Je demanderai na kosenga la bénédiction. mpo na yo lipamboli. Il ne s'agit pas seulement d'un individu, Ezali mpo na motu ye moko te, de l'Église. ezali mpo na eklezie na nkolo. Il s'agit de mettre ou de permettre à Dieu Ezali ete kopesa Nzambe nzela te akokisa mosala na ye kati na eklezie na ye. l'histoire du salut. Il ne s'agit pas seulement de nous réunir Ezali kaka mpo na kosangana te ou le jour du sabbat, ote mokolo ya sabatu. nous présenter devant Dieu, de lui parler, Ezali ete tomitalisa liboso na Nzambe parler. tolobela ye mpe ete totika ye moko alobela biso. Achever l'histoire du salut. Oloba na ye ete asilisa mosala ya lobiko. Dans Ésaïe chapitre 53, Ezaïe 53 balobi le chapitre qui parle de la souffrance, ezali mokapo oyo elokobela biso mpona bampasi na nkolo na biso. on peut lire au verset 5. Tokoki kotanga na molongo ya mitano. Et pourtant, Nzokande il était blessé à cause de nos péchés, azokisamaki mpo na tie na masumu na biso. à cause de nos iniquités. A- abelami mpo na mapasi na biso. Qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pasi oyo ezopesa kimia, C'est par ses meurtres pasi oyo ezopesa kimia ekwei likolo na biso mpo tozwa kimia. Eza na baminyokoli na ye, qui sont beaux les pieds. makolo eza kitoko. Ceux qui entendent que le messager de joie porte la Oza koyoka sango na motinda mi na Nzambe aza komema. Peut-être pouvons-nous résumer cela en une phrase. Tokoki koloba na phrase moko, Ceux qui peuvent porter le message divin, baoyo bakoki komema sango ya bule, la paix divine, bakoki komema yango na kimia na Nzambe. Dieu devra alors bénir. Nzambe esengeli apambola. Il ne pourra pas faire autrement. Akosala ndenge mosusu te, Il a béni apamboli et continuera à le faire. mpe akokoba na kopambola. Si nous allons dans le Nouveau Testament, So tokei na kondima na sika, alors nous avons la grande annonce tozali donnée pour la
reconnaissance tozali de notre Seigneur na et Sauveur. lisakoli munene oyo opesamelaki mpo na nkolo na biso Avant mobikisi. cela, Zacharie Na Zakari avait déjà eu quelques mots à dire asilaki deja kozala mwa maloba moke ya koloba dans le chapitre 1 de Luc. na mokapo na yambo ya Luc. Nous devrions en fait, pour le contexte, lire à partir du verset 66. Mpo na likanisi totanga na molongo oyo ya Peut-être ici, tuku sambo na sambo 67. 67. 70. Chapitre 1, verset 77. Chapitre 1 verset Afin de donner 77 la connaissance ete apesa libota na ye boyebi ya lobiko oyo ekopesemela na bolimbisi na masumu. grâce, Ngolu chaleureuse miséricorde ngolu na moto oyo ya mawa na Nzambe de laquelle oyo kani le soleil levant mwesi ekotombwama uta likolo pour éclairer ekongengisa sont assis baoyo bafandi kati na molili de la mort kati na elilingi ya liwa et nos pieds mpe ekokamba makolo na biso na nzela oyo ya lobiko. résumés Amen. de ce qui devait non seulement arriver, mais qui est arrivé par Jésus-Christ. alobi te kaka oyo eye me oyo eye na nzela na Yesu Kristo. Cet homme, Jean, Moto oyo Jean devait préparer le chemin, aza kobongisa boya na nkolo comme je l'ai déjà souligné. ndenge nasili koloba. Lorsque Zacharie a été rempli du Saint-Esprit, Ntango Zakari atonisami na nguya Molimo Santu il n'a pas prié simplement, asambeli tiketa enasambela encore avec la parole, asambeli koyokana na liloba un résumé de paroles prophétiques. na mokuse na maloba na masakoli. Lire vous-même. Psaume 41, Psaume 41 verset 14, et 18. Psaume 111 verset 4, 132, verset 17. Psaume 132 verset 17. 2, verset 10. Vous pouvez lire Bokoki kotanga. le registre. Qu'est-ce que c'était? Tout homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. E nini nango ezalaki moto nyonso to na Nzambe oyo atonisami na Molimo Santu Prononcera toujours akoloba kaka Christ, toujours dans les limites de la parole. kaka na kati na makomi, katikati na makomi, akokende libanda makomi te, Aider à vivre dans les limites de la parole. akokamba ete tokobika kati na mindelo ya liloba De sa parole que la vie véritable et divine peut wana nde solo bomoi na Nzambe ekoki koma moto oyo atondisami na Molimo Santu qui a élevé sa louange et son adoration oyo ici dans Luc apesi chapitre 1. lukumu na masanzoli na ye na Luc Et voyez, 1 77 c'est pareil. Oui, comme dans 1 Samuel chapitre 2, verset lokona 1 Samuel chapitre 2 et tous les autres passages bibliques. na bapassage nyonso ya Biblia. Psaume 103, verset 17. Psaume 103 verset 17, Psaume 147, verset 6. Psaume 145 verset 6, Tous les passages mpe na bapassage nyonso bamindeli nyonso ya Biblia. Versets 5 et 6. Tout l'Esprit a mis en évidence Molimo etalisi polele aux événements qui se produisaient. na makambo nyonso oyo eza kosalama. Pouvons-nous alors comprendre ce que cela signifie pour nous? Esengeli tososola wana Offre par grâce ezoloba mpo na biso avec toutes les paroles prophétiques na maloba nyonso to ya masakoli oyo epesamaki na eklesia comme des promesses divines. lokola masakoli na bule Avec cela, na wana unilatéral, mais nous touchons au cœur de la prophétie biblique. tozosimba mpenza na motema ya lisakoli na Biblia, L'action de l'histoire du salut, kosimba mosala oyo ya lobiko du salut dans la Bible, kati na Biblia, l'a placé dans la Bible kotia yango mpe na Biblia et dire Dieu l'a prédit et cela s'accomplit
kolobete alobaka yango pe wana pe ekokisami pe na miso na biso. Remarquez ici, Bokomona awa donner l'espace azopesa esika. de Dieu. Ils ont donné la place à l'Esprit de Dieu. Esengeli kotika esika na molimo na Nzambe. Action de grâce à Dieu, Kozongisa matondo na ngolu epa na Nzambe. conformément Kolandisa aux promesses na bilaka qui étaient faites. na solo esalami. Si nous faisons de même dans ces jours, Soko pe tosali ndenge moko na mikolo oyo alors cela prouve simplement wana ekotalisa ete que voyons avec foi tozomona que Dieu nous approuve makambo oyo Nzambe alaki biso et que nous attendons avec foi, pe tozozela yango na kondima sur lesquels nous comptons avec foi, wana yango tozotalela na kondima na biso et trouveront leur accomplissement par grâce. tomona kokokisama na yango na ngolu. L'a fait Zacharie, qui a reçu la promesse en référence à Jean, Zakari azwaki elaka qui devait également na référence ya Jean par ses biais. Ésaïe Ésaïe 40, 40 3 et 4, Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3 verset 1. Oui, il n'a pas pu se ressaisir. Akoki komikanga te C'était peut-être très élevé pour lui. ezalaki likolo mpo na ye Il a loué. akumisi Nzambe. Ici, il est dit au verset 77, Luc, Awa balobi na molongo tuku mibale sambo na sambo donner à son peuple la connaissance du salut, mpo na kopesa accordé na libota na ye boyebi ya lobiko oyo ekopesemela bango na bolimbisami na masumu. seulement une connaissance qui reste dans l'espace, au sujet de laquelle Bobele boyebi ezotikala na mopepe te on débat. Mais cette connaissance kasi divine du boyebi oyo ya lobiko na Nzambe expérience, à une ezokamba biso na kobika na Nzambe, expérience du pardon des péchés. kobika bolimbisi na masumu. Ou à toi, ou à nous tous, à quoi nous sert la connaissance de la justification, de la sanctification de tous ces enseignements? Boyebi ya justification na sanctification boyebi nyonso to wana Restons à la connaissance, bitomba nini nango soki totikali bobele na boyebi kaka à l'expérience, esengeli koleka na kobika possession de ces choses. mpo te tozala na makambo yango. Dieu a fixé pour que sa parole s'accomplisse, Nzambe atalisi yango mpo te liloba na ye ekokisama qui était écrite, oyo ekomamaki liboso des promesses, lokola bilaka. ces choses deviennent Makambo oyo des divines, ekomi bosolo na Nzambe des destinées à y prendre part. oyo tokanamaki ete tosalela yango. Il s'agit de recevoir Esengeli koyamba parole promise, liloba na elaka à y associer la foi. mpe kotia kobakisa kondima Dieu vient sur nous et la puissance du très haut nous ete nguya pensée divine na nkolo ezinga biso, éclore. nguya na liloba oyo emonisama. Amen. Il en a été ainsi jusqu'ici. Ezalaka bongo ti tikeno lelo. Ses voies ou ses projets, jamais et au grand jamais. Le glorieux Dieu d'Israël ne mange jamais. Nzambe Elohim na Israel akosaka te. Laissez-moi aller un peu plus loin. Ye Il se tient aux côtés de tous ceux atelemaka pembeni na bao nyonso to baza kosakola liloba na ye. qui sont sur sa parole, mais il veille aussi sur ceux Azokosenzela bobele sa parole liloba na ye te na baoyo mpe bayambi liloba na ye fait comme une promesse. lokola elaka azokosenzela. Et c'est ainsi qu'il fait maintenant sur Nde yango nde bongo azosala mpe sasa ye mpe mpo na biso mpe il ne dort. alalaka te. Psaume 121, 4. Somme 121 4 Et notre salut. akozala mobikisi na biso mpe lobiko na biso. Chapitre 1, verset 78. Chapitre 1 verset 77. À la merveilleuse ou bien la chaleureuse miséricorde de Dieu. Na Seulement moto la miséricorde, mais ya la chaleur bosawa na Nzambe bobele bosawa te me moto wana de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. baoyo kolieki mpa na Nzambe bakozwa mpe bosawa wana. Donner
mawana de tout son cœur, apesi yango na motema ne mobimba non pas na seulement comme une nécessité, apesi yango lokola esengami te pulsion, la pression de l'amour divin. bote toko kosepela na bolingo na Nzambe. Et il a donné son fils. Apesi mwana na ye abotami na ye. Bien-aimé, Balingami, d'autres qui submergent autant que l'amour de Dieu. Celui qui peut devenir des charbons ardents, cet Oh. amour oyo bolingo na Nzambe oyo ekoki kokoma makala ya moto. Bolingo na Nzambe ezali na moto kati nango, on peut même s'y brûler. eza molimo okoki kutu kutumbama, Pas une image, ezali elilingi te. souffre pendant Nde ndeko Branham aza kubeta lisolo sur un mur oyo ou sur un tableau. Mais mokomi adesine na tableau divin, il y a de la vie, te. de la chaleur. Na mosala na Nzambe moto ezali, pole ezali, Ce qui en fait partie. yango nde Qu'en est-il eza na mutuya. Qu'en est-il de moi? Bongo mpo na ngai nini Que le feu de l'amour brûle moto na Nzambe eza kopela, et nous sommes là comme des glaçons qui pendent. tozali wana lokola bato na malili, La froideur bato ya pio nous fera mentir. ekokosa biso. Nous devons maintenant nous ranger du côté de Dieu. Esengeli tokende na ngambo na Nzambe. Nous ne vivons pas dans les jours où les promesses continuent d'être annoncées. Tozobika te na mikolo oyo masakoli ezali kati na kosakolama te, me kati na masakoli oyo ezali kokokisama, Car le temps de leur accomplissement est. pamba te ngongo na kokisama nango yango oyo. C'est ainsi que le veut la chaleureuse miséricorde. Nde boye Bien-aimé, elingi moto oyo ya bosawa et de tout son cœur. Et c'est avec cet amour intime, eza na chaleureux, bolingo oyo nous pouvons aussi l'aimer ya moto que la miséricorde de Dieu. mpe tokoki mpe kolinga, pamba te mawa na Nzambe epesemele mpe biso. J'ai obtenu miséricorde Bawa que je ne méritais pas. oyo nakoki mpe te kosangola. Je compte cela parmi les merveilles. Nazotala Mon cœur orgueilleux kati na bolama na bolama oyo motema na ngai ya lukundu ekoki kozwa te, qui nous a été accordé. kasi ngolo epesemela biso. Et c'est ce qu'il veut, Yango nde eza, ce qu'il voulait. yango nde alingaki te biso tolanda. Oui, on prend le verset 78 de Luc chapitre 1. Psaume 18. À la chaleureuse miséricorde de notre Dieu, Po en vertu de na laquelle moto ya mawa nous a été visité ya Nzambe na biso oyo kani mosi na Nzambe etali biso uta likolo engengelisi biso. ceux qui sont assis dans les ténèbres. Na boye bafandi kati na molili Nous pensons là à Ésaïe chapitre 9. bamoni Ceux qui étaient moi na Nzambe, dans les ténèbres baoyo bafandaki na molili ont vu une lumière éclatante. bamonaki moyo ekongala. Et Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 3 et 4. Paul alobi Thessaloniciens 5 verset 3 et 4, Ne vivez pas dans les ténèbres, ndeko bozala na molili te, vous suprême comme un voleur. kasi mokolongo ekoya lokola moyibi. Ne sommes-nous pas dans les ténèbres? Pomba te toza kati na molili te. Accorder la lumière au temps du soir. Apesi biso Révélation pole na ntango na pokwa na nzela ya emoniseli ya liloba na ye. Pierre aussi a pu exprimer Petelo mpe akoki mpe alobi mpe maloba wana, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. alobi La parole prophétique brille comme une lumière liloba na lisakoli ezokongala lokola moi kati na molili. Moïse, où toute l'Égypte Na ntango na Moïse mpe Egypte mobimba bazaki na molili, là où le peuple de Dieu kasi epai libota na Nzambe esanganaki, il portait les promesses bazali komema bilaka na Nzambe d'accomplissement. mpe kokokisama. Il y avait des lumières éclatantes. Kuna limiere na pole ezalaki. Les ténèbres en Égypte étaient telles que l'on pouvait
molili na Ejipito ezalaki na lolenge tokoki kosimba yango parmi le peuple de Dieu, kasi kati na libota na bana na Nzambe si proche, pole ezalaki qu'elle aurait même pu être touchée. Mais la oyo lumière kutu bakoki kosimba pole avait saisi ce qui était destiné pole esimbaki bato oyo bakanamaki te basimbama na pole wana Amen. et qui était la lumière, le Seigneur. bango nde bazalaki wana na pole na nkolo Verset 12. Il marche devant son peuple dans la colonne de nuée, pole de feu. liboso na libota na ye Ceux qui sont baza kotambola et l'ombre de la mort, mpe pour placer nos pieds bakati na molili sur le chemin. bayebaki deja kotia makolo na bango na nzela Lors de l'annonce, l'ange dans Luc chapitre 2, ntango na bosakoli ange Luc chapitre 2 verset 13, Luc chapitre 2 13 elobi se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. alobi baangelo na kosakola na bango Gloire bato bayaki ebele des cieux, na arme paix sur la na terre koloba ete parmi les hommes. nkembo na Nzambe kimia na mokili Ça, ce n'est pas une promesse en général oyo eza elaka te boye donnée dans les traductions générales qui disent gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, matondo na Nzambe kuna na likolo mpe kimia na mokili de Dieu sur la terre. bato na Nzambe awo na mokili Et dans ces hommes, plaisir na Nzambe bo elengi na Nzambe eza likolo na bango dans ces hommes, na bato la wana paix de Dieu kimia na Nzambe ezali passe sur toute intelligence. oyo eleki na mayele nyonso Il est dit ici au verset 14, na molongo somi na mine 2, gloire à Dieu au plus haut des cieux, nkembo na Nzambe na bisika eleki likolo parmi les hommes, mpe na bato de son bon plaisir. oyo mpo na elengi na ye Ce que ezala seulement ceux qui véritablement ont déjà traduit eux-mêmes peuvent comprendre. baoyo basi balimboli bango moko C'est d'exprimer dans basi basosoli ke eza pasi makasi mpo na kolimbola mpenza na lolenge ekomami mpenza na monoko ya mboka wana venant à partir de l'hébreu ou de l'araméen. kobandela na bahébreu ata na arméen Juste manque pour exprimer des choses. ezozanga mpo na kolimbola mpenza ndenge esengeli L'Esprit de Dieu est sur nous. kasi soki molimo na Nzambe azali likolo na biso akopesa biso boyebi mpenza ya solosolo ya sikisiki Tiendront la compréhension juste. wana tokozozwa na bososoli mpenza ya sikisiki C'est le cas ou non. Après tout, c'est le Saint-Esprit qui vivifie, na nyonso to ezali molimo santo nde aza kopetola liloba qui nous introduit dans toute azokokotisa biso na bosolo nyonso amen à des hommes sur la terre. na bato na mokili Plaisir. Et na comme bolingo na ye tout à l'heure, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, na sango malamu na Yohane chapitre 20, na molongo ya zomi na mibale verset 19. na molongo ya zomi na libwa Ce jour-là, mokolo yango le jour de la semaine, na mokolo ebandela sont venus ya poso et les portes du lieu où se trouvaient les disciples ba étant fermées, bayekoli epai bafandaki ekuki eza kokangama Jésus vint. Yesu aye C'était au milieu d'eux. atelemi kati na bango Il leur dit, ayebisi bango la paix soit avec vous. kimia ezala na bino Après ces paroles, nsima na maloba wana il leur montra ses mains. atalisi bango maboko na ye Alors les disciples, bayekoli basepelaki ils virent. mpo bamonaki nkolo Il leur a montré ses mains, atalisi bango maboko na ye côté, mpe mipanzi na ye ses mains percées. mipanzi Il leur dit, etubami makonga je vous ai fait connaître mon amour, natalisi bino bolingo na ngai na misala les signes de l'amour divin. oyo eza elembo ya bolingo na bule Alléluia. aleluya Voici mon côté. tala ni mopanzi na nga Vous voulez le sang pour vous racheter. makila esopamaki mpo te esikola bino Il est dit ici,
elobami awa se sont réjouis. bango bayekoli basepelaki Nous aimerions voir Jésus. tolingi komona Yesu. Nous ne venons pas seulement ici pour simplement entendre parler de lui, Tozoya awa kaka te mpo toyoka koloba ntina na ye, mais nous voulons kasi tolingi komona Yesu. Nous voulons voir Jésus, nous voulons l'expérimenter Tolingi komona ye, tolingi kosala libiki na ye. ces jours. Et nous voulons qu'il soit proche de nous, Tolingi ete abelema pembeni na biso, qu'il nous montre son côté. atalisi biso mopanzi na ye, Comprenons. bon tososola Il nous a rachetés. ke asikoli biso, Il nous a appelés par nos noms. abiangi biso na bakombo na biso. La justice et la paix se Boy- sont embrassés, boyengebeni na kimia eyambani, se sont rencontrés. mpe ngolu na ye na boyengebeni eyambami. Toi et moi, Yo na ngai, toi et moi, nous avons été inclus dans cet embrassement. yo na ngai totiami na kati na boyambami wana. Sans nous, rien ne s'est passé et rien ne se passera. Eloko ekoleka te, eloko mpe ekoleka te soki biso toza te. Pourquoi Dieu était-il en Christ? Pour réconcilier le monde avec Mpo na nini nzambe akota kati na Kristo? Eza mpo ete oyokisa mokili na ye. lui. C'était la grâce. Ezalaki ngolu, ezalaki lobiko. Ceux qui ne le savent pas seulement en théorie, Toyebi yango kaka na maloba te, ils mentent. kasi esengeli kobika yango Amen. na misala. Amen. Expérimente que cette grâce de Dieu Kobika yango commence à se manifester. ete ngolu na nzambe wana emonisami. Que lorsque nous entrons dans une maison, Ntango tokota na ndako, apporter à cette maison, tokota komema na ndako wana oh, kimia. Dieu le fasse de nous. Tika nkolo asala yango na biso De nous de tels hommes. bato ya motindo ya boye. Désir Naza na posa nango, répondre par ces paroles. nalingi kopesa yano na maloba wana ya mobikisi na nga, Je ne peux pas le produire de moi-même. kasi nakoki kosala ngo ngai moko te. Je sais que le Seigneur n'a pas seulement fait des paroles, Nkolo asali kaka maloba te, qu'il est derrière chacune azali nsima na liloba ne nyonso alobi. qui nous a été promise. Alors c'est possible. Oyo nyonso to alaki esengeli esalama. Si cela semble impossible pour toi, Soki yango eza na makokoso mpo na yo, comme à l'époque d'Abraham, lokola na etango na Abraham, serait-il impossible à Dieu? elo nini ekoki kozala pasi na Nzambe? Toutes choses sont possibles. Nyonso to eza pete liboso ya Nzambe. Toutes choses lui sont possibles. Nyonso Le tu chemin de la foi s'ouvre à nous. mpe na nzela mpe na nzela lobiko mpe ezofungwama, Et nous l'accepterons. epe tondima yango Que les promesses ete bilaka ne sont pas vides. eza pamba te, Pleines dans la mesure où Dieu confirme en nous. na lolenge ete Nzambe ezokokisa bilaka nkati na biso. J'aurais souhaité Nalingaki que nous puissions nous saluer les uns les autres topesa na mbote et nous dire tolobama paix soit avec toi. kimia ezala na yo. Une paix vraiment divine. Kimia Comme un fleuve ezala lokola de bénédiction. mbula na mapamboli. Nous avons tous ce désir. Toza na baposa wana biso banso. Hier, j'ai donné un rapport aussi détaillé. Napesi mpe barapport detaye, Je vais vous dire naningi oyebisa bino exactement la même chose dont Frère Branham témoigne. ndenge moko ndeko Branham aza kotatola. J'en ai parlé ici il y a peu. Nalobaki yango awa Comme ma mémoire n'est pas bonne. lokola lolenge na makasi nange eza malamu te, Et lorsque j'ai traduit la prédication kasi ntango nalimbolaki approchée de Frère Branham, liteyo ya ndeko Branham, où il a raconté certaines expériences, wapi alobi mabiki mosusu, est-ce la puissance de Dieu? ezali Est-ce le don de Dieu? ezali nguye na Nzambe, ese ezali kabo na Nzambe, eza nini? Il en ressort une phrase simple. Phrase ebimi ya pete. Et il poursuit. Quand j'ai vu ce taureau foncer sur moi, je l'ai aimé. Ntango namoni ngombe oyo ya mobali aye epai na ngai, nalingaka ye. Une tranche de cette chose. Nous voulons emporter tout le pain entier et en profiter pendant longtemps. Tolingi kozwa biloko nyonso mpe kosalela yango. Au lieu de fuir
ndeko Branham alobi j'ai aimé. na sika ete nakima nalingaki ngombe ya mobali wana. Il n'était pas enfantin, mais comme un enfant, il a dit excuse-moi. Na azalaki ne mwana te, mais lokola mwana alobaki Je suis désolé. limbisa ngai, Oh créature de Dieu, limbisa ngai ekelamu na Nzambe. Nalingaki mal s'est couché. fanda kimi na kite na pesa mbulu yeke na nzoto no te. Des hommes de Dieu, Bato na Nzambe des poètes de chants ont voulu décrire l'amour de Dieu bayembi na bolingo ya Nzambe balinga balimbola bolingo na Nzambe par saisir kasi baso la chose elekelaki bango. en disant si l'océan tout entier était de l'encre, Soki oseya mobimba ezalaki nde langi lola mobimba makasi ya kokomela l'océan serait sec. mpona kolimbola bolingo yango Ciel, oseya mai monene elingi ezala ekauki ça. mpe bakasi ya lola mpe esili. Branham a également parlé de cela. ndeko Branham alobeli yango Et philéo, na bolingo oyo babengi c'est l'amour divin. ya bumutu na bolingo ya Nzambe. Et il est dit de l'amour ou des dons il est dit des dons qu'ils cesseront. alobami ke makambo ekosila kasi bolingo Qui a été révélé à Golgotha par notre Rédempteur. oyo etalemisaki na Golgota na mobikisi na biso Maintenant, sasa ipi manifesté en tous les rachetés etalisami na basikola mibanso par lui. na nzela na ye Il est saint envers les autres. na basusu mpe na bamosusu. Car l'achèvement de l'œuvre de Dieu ne se fera pas avec les halodrias pamba de te trompette. bolingo ya Dans l'amour divin bolingo na Nzambe ekomonisama. oui, que s'accomplira l'achèvement de tout ce qui est en rapport avec l'Église. bosilisi bosukisami na eklesia ekosila na bao nyonso tu baza na kati ya bolingo na ye. Nous atteindrons l'achèvement wana nde tokoma na bosukisi ya mwango ya Nzambe. puisse le Dieu fidèle Tika te par ses paroles Nzambe na des Écritures, Nzambe na biso asembo Dieu fidèle na nzela na maloba na ye oyo jours qui sont devant nous. abatela biso na mikolo eza liboso Ceux qui viendront soient bénis na bao nyonso bakoya bapambolama et qu'ils ressentent la paix de Dieu. bango mpe bayoka kimia na Nzambe. Oui, s'ils viennent au milieu de nous, oui, même s'ils traversent cette ata baye kati na biso ou s'ils ata baye koleka kati na biso que Dieu est ici. te Nzambe aza awa basosola bongo Ici, il y a de l'amour. awa bolingo ezali Et là où Dieu se trouve, là, il ne peut y avoir que de l'amour. epai Nzambe azali Que du salut. bobele bolingo nde esengeli ezala wana. Là, il ne peut y avoir que du pardon, car epai wapi lobiko ezali wana ngoli fo ezala wana bolimbisela mosusu esengeli ezala l'enseignement vide, ezali malakisi ya pamba te alliance avec notre Dieu. eza mabiki na Nzambe na biso. Mais levons-nous pour la prière. Amen. Totambola totelema mpona kosambela. Ô Seigneur, O nkolo Père céleste, nkolo na lola nous te disons merci matondo au fond de nos cœurs. na mitema na biso mobimba Parole. mpona maloba na yo. Parole est la vérité. Maloba no eza solo, Ta parole apporte la vie. liloba no ezomema bomoi, Ta parole est la lampe à nos pieds. liloba no eza mwinda na matambe na biso. Seigneur, Nkolo lorsque nous regardons dans ta parole, ntango tozotala na liloba na yo c'est comme si nous regardons dans un miroir. eza lokola tozomitala na talatala. Seigneur, Tobelela nkolo pour moi, mpona ngai personnellement, mei chacun pour soi, moko na moko mpe mpona likambo na ye à être placé dans cet amour. atiama na bolingo ya Nzambe. Alléluia. Aleluya. Complètement, Atia totalement mobimba na kati ya bolingo na yo entendu. ndenge toyoki yango Comme il en était pour ton serviteur, notre bien-aimé frère Branham. ndenge ezalaki mpona mosali na yo ndeko Branham. Ce n'est pas encore le cas. Ezali bongo Ne te disons pas comme si nous l'avons déjà. tozoloba te lokola tosi tozwi yango Tu l'as préparé pour nous.
osobongisa yango mpo na biso à chacun d'entre nous. tozobondela pesa yango na moko na biso Les uns pour les autres. maloba na yo tobondela mpe mpo na baninga mpe bamosusu o nkolo Nous levons les yeux vers toi dans la foi. totomboli miso na biso na kondima na eliki epai na yo Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? oyo olingi Puissions marcher, totambola marcher. totambola Que nous soyons dans l'amour. tozala na bolingo Tu le veux. ndenge yo olingi nkolo Nous t'adorons. tosanzoli yo Prions. tozobondela yo Conduis tous. Oui, de nous conduire tous dans cet esprit. kamba biso banso na molimo yango Ôte de nous tout ce qui n'est pas agréable. longola oyo nyonso toyoka kosepelisa yo te nkolo Donne-nous ta paix divine. pesa biso kimia no ya bule Tu l'as proclamé. ndenge otatoli yango Nous avons besoin de cela. toza na posa na yango nkolo Accorde-le-nous. pesa biso yango nkolo Puissions voir tes mains percées toko komona comme maboko na ye ezokisami bapota qui ont pu le voir. ndenge bayekoli no bamonaki Voilà, oh Dieu. Adoration et gloire à ton nom. Seigneur, nous te nkembo mpe lukumu prions beaucoup de prières dans nos cœurs afin que nous puissions te rencontrer ce matin. Que nous puissions dire que tu es avec nous, oh Seigneur. toko komona yo nkolo Seigneur, agis par ton sala mosala pardon tinda molimo santo pas. Que tu sois au milieu de nous. Tu es au milieu de ton peuple. toza ndimi ete oza kati na libota na yo Proclamer en vérité. mama te elongo esakolami na bosolo Tu es là au milieu de nous. oza wana kati na biso tozokumisa yo tozosanzula yo Mes frères. sunga bandeko basi sunga biso banso Et de tous ceux qui vont venir. sunga banso bakoya C'est notre prière. ezali libondeli na biso C'est notre désir intime. ezali posa na motema na biso nkolo Des lieux comme cela a été dit, Seigneur. wana mpenza esalama ndenge elobami nkolo pambolama Seigneur, mon Dieu, et nous serons. sunga biso nkolo epe tokosungama Alléluia. na kombo na nkolo yesu kristo haleluya amen